Jonathan. Jonathan vanda wapi? Nakalufungula. Nakalufungula. Oza na classe ni tanga wapi? Natanga na lufungula na 3e. Voilà 3e. Tomoni oteka mai. Nana ngati ndio sa musala wo. Mutu te. Yo mo kaka. Ozwaki likanisi oteka mai pona. Pona za oteka ba mai ya 50. Ba mai ya 50. Ba mai ya 50. Expliquez-moi ndo bande penza ko expliquer ngo bande ko teka ba mai ya 50. Naza kuteka mai ya 50. Naza kuteka ya 50 nateka 1000 francs. Après natuna baya o basomba opiwa. Après balakisi nga ko to après bandi koteka opi. Bando teka opi. Papa na mama bayebi. Bayebi. Soko teki opi na suka mbongo ngo sela. Nakenda kopesa na ndako balamba. Nakenda kopesa na ndako balamba. Chaque jour au sala ka boy. Soko okenda na classe tout atonga msutu wa midi. Soko otanga net ndeto wana projete bwe na ba R classe au sala ndenge ni po na koteka na classe. Okabola classe na koteka ndenge. Msusu ba benga na eteka. Soko atura tongo. Okenda na classe après. Zonga nde oiteka. Bongo so za tura midi. Tura midi na sabe so neti na kei so neti babengani na eteka. So neti babengani. Boso babengani. Na fanda tina école ti classe esila. Ti classe esila. Oza baleki combien? Mibale. Misusu batikala. Wapi? Na lemba. Na lemba. Lemba wapi? Ya lemba ya komina lemba to ya mboka. Lemba imbu kota menjili. Bino bokoma opana na camp. Papa za na nyaza soda. Bongo mama sala. Ya sale lote. Papa musana ezaka. Bongo piye na bi musala basala kate. Ya kisoda. Mama asala elote. Azala wa. Azaka na kan. Baleki na basala. Leki na pateka mai ya 50. Ya azan âge. Ya na 11 ans. Bongo yo za âge. Nazaki na 12 ans na mati 13 ans. Nazaki na 12 ans. Na komi na 13 ans. OK. Bonjour. Comment on Luzul. Tanga. Na Kenge. Aux âge. Na 16 ans. 16 ans. Oui. Aux classe. 3e humanité. 3e des humanités. Wanda na commune. Commune Ngiringi. Commune Ngiringi. Omonio osala musala ni yebisa biso. Qui coordonne la salle à tirage. Sala à tirage. Musala oyo yo moko muto ngo sala ngoto papa na mama mutati. Ngamo kaka. Ba père kutu bazoboya ngamo kaka. Ba père bazoboya. Yo moko ko lingo sala. Lingo sala ngo nani. Atara ba père mboka kaka na kosoma mafuta. So sengi papa na mama mbonga mafuta na ndako bapesa ko. Ata bapesi nga pe sale lote. Ngamo nde mutu na linga kaka. Otambola ba commune na ba commune ya osala. Nakota Kasavubu. Nakoti pe bandali na yo kota lingwala. Nake pe ni. Ba commune belera. Otambola makolo to ya mozo wa moto. Te makolo kaka. Par jour so sali obimisa combien? 4000 6000. 4000 6000. So obimisi 4000 6000 wana osela. Nana carte nanga pe na boa kati. Boa carte. 1500. Ya 1500 par jour. So obimisi mbongo wana ebelo sela. Na voyage na kembo kati. Na voyage. Voyage Kenge. OK Kenge. Ale na kokende Kenge wana osela. Okenda ko. Somba biloko teka tukenda ka kotala kameza. Te kotanga kaka. Tenge awa pe na yaki konja park. Awa yaki ne konja park. Yo vanda ka pratiquement. Oui. Ozala penza wapi yo vanda ka penza. Kenge to ana. Na Kenge. Na Kenge. Awa yaki no ka. Ya bon. Nde yango moni oboyi ko vanda ko kambo do sala. Na Kenge po sala. Te na sala de. Na Kenge sala. Awa ko
Parce que quand on a qu'un exemple de mode, hein, qu'on a de ça la sérité. Au kata, non, ouais. Babilangati. Ah bon. Ah bon. Ah, ma bezate soka sepeli na ya sali. Soka sepeli te fan pe na ndawo. Oui. Soka boyle ya fani na eti. Dans un sujet sur les travaux forcés aux mineurs. Tout le monde bana miki ebele ba komi côté kaba kosala ba cirage côté kaba opir côté kaba ji côté kateka. Et tant que parents okoloba nini pona. Bon elonga na kokoloba tozolanda évolution ya mboka. Surtout ceux qui parents azana esika akokende kolukela te. Bana à partir ya nzalobe ndako ezate kolala libanda komona ta mosusu na église donc bakozala susu na connaissance wana te ozomona donc bakosala o nyonso balingi ozomona ke bana bapanzani Kinshasa mobimba ke koteka koyiba dezo uta epa na biso ba para soko mwana oza kobongama te kobota te. Yebisanga tomoni ba parents ba nebele tozu bangwa wa msusu baobi bazote kango parce que papa na maman basala ke lokote mais papa na maman o baboti bana ba osala lokote mais bandimi quand même bana 11 ans 10 ans 9 ans ba ke koteka yo tant que parents okoko lo bani pona ba parents bon wana iza erreur ozomona bazotinda déjà mwana na nzela ya mbongo lobi soki mbongo eza sute wa kene koteka kolinga yake nokoyiba na koyiba wana esili via mwana baby lobi akome colonel eza ba biloko wana e uzo utaka na bapara omona mukende wana biso tango biso tozo kola ba biloko wana ezalaka te alo lelo so tozomona ba biloko wana donc na likolo na neza ya kobeba tina safe uzalaka ya kobeba pona situation économique ya mboka pe o ezo faire participer na ba makamba boy et pona yo mbongai na kokoloba ke pona mboka eza nango tozomona ka ndenge mboka na biso zotambola eza nango leka soki otangaka bible mingi okomona ete Nzambe alinga fandisa bokonzi na ye même oyo tozomona ke bakobongiwa kokona bango bongisa eloko te donc Nzambe eza déjà moment ya Nzambe alinga fandisa bokonzi na ye pe akofandisa ngo na kimia te opesa conseil nini pa na pa ya ba parents o penza batika kabana mikie bakende koteka conseil nga na kokopesa nde ba parents fa ba éveiller pa na bana batika kino koteka na biloko na nani lokola ba accident bo mwana tutie na mutuka oyebite azata na document moko te olandela ye wapi kende kubana kotonela wapi mais yo mutu ba parents yo mutu pesaki mwana kende koteka mai obie nguba obie manioko wana. Bonjour. Comment na Princilia oza âge ni aza 11 ans. Oza 11 ans vandaka wapi? Nafanda na Kankokolo. Otanga wapi? Natanga na Kitwadi. Oza en classe ni? Aza 5e primaire. 5e primaire. Tomoni oteka baji. Nana ngatindu yo? Maman na tinzinga, il faut peut teka. Pour la paix de l'argent de et mati, so to teka ce que to liande ni on to teka. Mama salani. Mama ilote. Afanda nanda. Bongo papa. Papa za soda. Yangwana batindo teka na jour oteka combien? Par jour am so kan sa 6000. So teki bongo, osela mbongo ngoni. To lambi. Lambi kaka, boso bolambe sili. To lambi msu to bombi lobi to sombi to ke teka. Merci beaucoup Priscilla. On peut ça conseil nini pas bana de quoi yo basala musala o.
mais non pesa kaka lelo ka isinga na loba kaka ezande kaka bakiti biso nde kasi biloko totika koteka bakiti biso nde biloko mpona bana mike batika koteka oyebi ke lete epekisaki bana mike lokola bino bateka tobola biso te lete epekisami me nde bakiti biso nde biloko tande biso biloko ekita dolar mpe ekita. Ok, tozwi awa. Bonjour Yaya. Bonjour. Kombo na onani? Mar tovanda wapi? vanda na Kankokolo. Na Kankokolo. Oza na classe nini? Na 6e primaire. Otanga wapi? Tanga na CPS. Oza âge nini? Na 11 ans. 11 ans. Tomoni ozoteka opire nanga tindi yo. Mama abiso. Mama salaka nini? Mama asalelo te. Bongo papa? Papa za soda. Papa za soda? Mama sala elo te. Par jour oteka combien? Par jour nga teka ba 8000, ba 7000, ba 6000. Par jour oteka ba 8000, ba 7000. So teki yango na suko sela yango nini? Na suka to lambaka to somba pe biloko to za nango besoin. Esili bongo. Ale lobby okabolaka ndenge ni ba air à classe. So classe soki na za tout à tongo. Ba midi soki tout à midi na kende ba 10h na ke 11h na zongi na ke classe. Bongo ozaka tout à tongo libela? Na za tout à tongo na chanzaka. Bongo so changer tout ça. Na so la changer tout à midi na ke 10h na zongi wa 11h na ke classe. Oyebi ke l'été pekisa bana lokwa bino botekaka. Na yebi. Surtout koza pe mwana soda. Siko ko lobani mpona ba parents o batindaka bana lokwa bino boteka. Na rokolo bake ba para pe batika kotinda bana nzela prince. Pour kotinda baba nzela prince ba yo tuta mwana moko e komi likam. Ba tuta mwana classe awa mwana classe akufa si place. Est-ce conseil nini po pesa na bana bandeko lokwa yo bano baza lokwa yo boteka? Na pesi bango conseil bateka malamu batika po yiba. Bonjour. Bonjour madame. Oui, merci papa. Tozio Nandela, toujours le sujet sur les travaux forcés aux mineurs. Tu habité en tant qu'intellectuel au quoi bisabisoni? Bon, en tant qu'intellectuel, travaux forcés, d'abord les travaux forcés c'est une infraction, une peine. Il ne faut pas comparer les travaux forcés na misala oyo, ba parents, bazo pesa na bana na bango pour soit koteka soit kosukola basani bablo ezebele. Par rapport à la question, d'abord, mineur, azali régi par une loi spéciale. On a une loi, il y a une méthodologie, oyo, parents, il faut respecter. Pour moi, on a une conscience intellectuelle à malamu, et puis akola en bonne et due forme. Ce qui parents ont respecté à côté. Azoti na mwana la muki na tongo, aliete a sokolite atine maman kende koteka fufu kende ko nikisa kende ko pangusa basirage tout ça ce n'est pas bon. Moi par rapport à la loi de 2009 et puis si parents obligation ya ko scolariser moi tina âge de 18 ans accompli. Ozomona ba travaux oyo ba parents bazo sa bana ezali bien té c'est condamné par la loi. Par rapport à la réflexion, par rapport à sujet auto partager les lots, c'est que parents, il faut atteindre d'abord moi dans la classe, mais les travaux ménagers plutôt, c'est un droit pour eux. Il y a atteindre moi dans la mais il ne faut pas exagérer. Au niveau moroboye, que moi na abana ko tika obligation soit ba charge naie soit ba devoir naie to ba droit naie par rapport ya oyo ozotinda ye pona ba parents oyo ba tinda bana na bango mo ba vana banda ko basala ke lokote mais se permettre tinda mwana na yake ndokote ka opira ke kote ka mapa ke ndokote ka baji okoko ebisa bango nini? Oui côté ka d'abord c'est une vente. La vente, parce que moi je suis juriste, la vente est un contrat. Par rapport à la loi, il y a des conditions pour nous à passer contrat. Dans ces conditions, on a la capacité. Or, moi, c'est un mineur. Un mineur. Or, ici, nous 18 ans. Or, loi et puis ici, moi, a passé contrat dans Moutou. Les parents, il faut pas y baquer. Il faut pas y baquer. Loi et puis ici, bango, kokako. Kotinda bana na bango oyo na bakisi âge ya ko passer ba contrat te bakendaka koteka bakendaka
kosala babiloko mosusu ya bakindumba parce que tomonaka yango bana mwana mokie boye awaka esala la prostitution ozomona place ya mwana ya mineur ezali na kelasi donc eloko ngai na oyopesa conseil na baparent bazwa bacharge na bango en main bazwa baresponsabilité na bango en main bascolarize bana na bango mpo parce que avenir ya lobi ezali nde bana oyo ya mikie oyo tozali kobota mpona bana oyo bazolanda yo bana oyo bango moko mpe batekaka na bavolonté na bango parce que y a pas mal des enfants babisi biso azoteka ye moko alingi ateka okoyebisa bango par rapport à badroit na bango non loi ntango ezali instauré etalaka te volonté ya mwana ozomona loi etalaka volonté ya mwana te loi déjà lobi balobi mwana ya moke akoki kopase contrat te malgré oui, nous le savons bien évidemment que la difficulté comme belé on a parents au salaté maman au salaté mais moi on a la capacité quand même il y a ko sala ba cirage tout ça a ko au sala ngo mais loi ezo peki ça babi dur Alex c'est de l'ex donc la loi est dure mais c'est la loi on doit respecter la loi loi peki si moi na mukasa la musala ya commerce soit à passer ma contrat là mutu X donc il faut à respecter mais par rapport à la situation sociale na Congo notre commune na kin soit na RDC notre commune na niveau oyote oyo ba France bazali ba Belgique bazali oyo que moi na il faut akina na classe parce que tu as pas difficulté mais ba oui ko sala yango ba il faut qu'on respecter d'abord droit ya moi ezali nini ko kende ko tanga a oui ko kende ko teka na ye ateki de 17h à 18h azongi ndaku atangi et puis se reposer na 6h à quelle classe 17h azongi musala na ye. Parce que dans la situation il y a bien intérêt de permettre que les parents soient charge na bango oyo loi ils ont obligé bango basala. Bonjour. Bonjour. Comment on a? Comment on a Flore? Flore. Au Vandara wapi? Yafana na Bumbu. Na Bumbu, Bumbu. Na Bumbu. Otangaka? Na tanga. Wana classe nini? Na 4e électricité. Na école nini? Atanga na tanga nde awate na Uchibandundu. Uchibandundu. Oye congé to oyeno kaka kotanga na ye congé park na 2 semaines kaka na ozonga na ngai na yaki nde na luka na mwa mbongo bampiaka nde kuna nde ba condition ebele ba mbongo kilikili yango na yaki na luka ta mwa ba 35000 na ta 50000 so na kanyango azonga na ontike nde na yaki na oza âge ni na 17 ans wana 17 ans musala ozosala nani atindi yo bon musala na ngai na osala batina ngai papa te pa mama te nde ezanga moko nde na osala ozanga mbongo mais oyebi ke bapekisa musala opona ba mineur bon so bapekisa ngo na éviter peut-être bakoluka biso musala msuto ko osala mais musala bakolukela yo ezaka ya classe siko yo osala musala oyo monte ke bano bazotala ona ba parents bazotala baosepela etant que balukela nga classe nazotanga en l'essence pe nazotanga après nazosala pe musala oyo na nsima nde naluka mwa mabe zero. Papa salani? Papa biso aza enseignant. Mama salani? Mama nde aka mutu ya bilanga kaka asala bilanga. Par jour na musala osala kozwaka combien? Bon net par exemple ya journal lelo nde naza na 1000 francs na éviter na kobima na combien par jour? Obimaki heure nini na tongo? Bon nabimaki net na pale abimaka 6h tinde na combien na euro na éviter ti 18h na ozonga pale peut-être na kokanga 1500 kaka na zongi na pale 1500 kaka 1500 na kolia na ngai na obomba na donc à 1500 oko pesa conseil nini pa bana ya âge lokwa yo basala musala? Bon problème ezate na ba to sala na bango na éviter bango pe à condition na bango na éviter peut-être nini basala mais pas la ngai na ndem piaka fort eloko ezate et pas bango na éviter so ndenge nini basala ya mutu na mutu ana étoile na ye so nzamba sungi bango basala esengeli to sala na ndenga nuance to tanga pe son chic tanga pe son chic pona ba parents pe o batinda kaneti bana yo bi papa tindi yo te mais pona ba parents o batinda ba mineur basala misala o role bisa bango bon et bon ninde baluka ya bana misala malamu kotanga un jour vite eza ya malamu. Oui pona mama misala ba mineur bazo sala oyo ezosenga bango te basala ngai nazokondane mingi l'État faute eza ya bana wana mike te mais l'État na biso nde azozwa baresponsabilité na ye te na baparent na bango nde tini bana basala misala no bango bakosala te baresponsabilité neti nini olingo
l'état azofuta baparent te misala eza te création d'emploi eza te biso totangi banchik baboulot eza te toboti bana tokoma kodébrouiller vu que situation eza te moto wana 9-12 bana akosala il faut lancer bango bana baluka bacoopérer mpo bazwa moyen mpe ya kovivre à cause ya l'état mpo misala nde eza te na baparent yango bana bazoluka. Mais ça, bana mususu baobi que papa salaka rien, maman salaka rien, mais elle préférait atina mwana muki en plus mineur na balabala. Pour na parents bon. Mais pour na parents ya bongo wana faute ezaka ya l'état. Mais moi je ne crois pas que parents ko ndi mama ya boti mwana afandi mwana ke lukelanga mbongo. Donc cause ka soki l'état bongiseli parents bongiseli bana wana. Mais misala ngo bon yozo connaît toujours l'état. Mais tozonga pena na ngambu o penza sal et le bamarake misala wana bana mikie. Ba mineur bazan na droite ya kotambusa ba biloko koteka suite ya ba inconvénient ebele. Siko bana wana yo ko ebisa bango nini na ba âge na bon bana wana nga na ko conseiller bango basa l'effort batanga classe pour Congo ya lobby ezande classe atana vie eza pasi papa zo kokata zo bunata ba école eza na niveau par niveau ya classe basa l'effort bazonga classe batika mama otambola ko porter rien na vie nae aluka moyen atanga classe et ko sunga lobby azala mutu ke ya coopérer bongo pour na ba parents lobby nini conseil pour na ba parents na PCP conseil ba se limiter mamba robota pour conjoncture à l'élo sur aux bottes à peu trop et ont même des conséquences on a bana bazo bana balabala bazo coopérer yo sala raté 15 bana bon reçu qu'on a ba on donc ba luka moyen limitation ya robota pour ça la bien.